Madulu pe ya Nzambe ezapa na ye tant bakutisaka nga na ye question liboso Madulu system le grand ninja alors bana ngaki Hassan soko bomaka bato nga aza moto akopesa te mais tandis que sango tambola ke Madulu bomaka bato tandis que moto abomaka bato tanga kina panganga banga keloko wana te parce que ça boma na déjà bato père wana lobi ke Madulu na likolo akendaka kosama ba cérémonie banini mama Bia mère na ngai limbisa ngai mama Rosa Poto limbisa ngai mère Fanta limbisa ngai eza vie kosaka témoignage ya vie tamso abimaka na ba danseuse vous comprendre donc na likolo wana ayebi ke mère Bia alali na se hier le bako na zo kana formation soki ndenge nini donc tant azo profiter pour bimana danseuse moko kala ndaku na na likolo wana vous comprendre parce que quand que l'hôtel tel pour reverser ba danser pe ndo fana na ndako Madilu oui et arriva que ba danser zo fanda chez Madilu Marie-Paul eta garçon tchèque azali muto yibe makolo azate vous comprendre donc nde baba ouera yiba Marie-Paul makolo za makambo ya lukuta donc moi j'étais là et puis toyebi Marie-Paul soki ouera yibe makolo après ba concert et bendo beta ma après ouera ndo invité Marie-Paul muto yibe makolo muto za na poste na to invité ndengeni Marie-Paul il a contribué na maison mère et puis bato akansala a contribué le quoi na maison mère Marie-Paul nakati na pana ke mouvement maison mère etombwama nande nya yembi kuna te a contribué spirituellement parlant ou financièrement parlant non pas financièrement spirituellement yazaki nani Marie-Paul soki succès si là eza ngana ye tokoma ki idée mon côté on se comprendre donc personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc, 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc, mission accomplie. C'est historique. Merci à tous. Merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nini Okolo pour la GTM Yadajou pour les Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours, de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Kalamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance dans la considération pour Salabiso. Merci
ndenge bozo landa biso de près bota la biso bozo conseil bozo reprocher bozo motiver biso ba appel na biso za moko ba force l'autre on a eu plaisir pour la première fois to yamba Hassan Tcheke waza moko ya ba grand na lo ba grand maître grand moi libre spiritualité ana ngo ebela na connaissance la spiritualité toujours analyser les makambo vraiment ebele na kati émission ba ndeko belé o bota la biso bo retenir peu makambo ebele tout étali spiritualité to so na monsieur Hassan Tcheke. Bonjour, bonsoir. Bonjour Hassan. Bon, babenga Hassan Tcheke, Marie-Paul a baptisé na kombo Hassan Tcheke 10. Donc mikeni na sepeli ya kokutana nayo parce que na banda ko landa o banda bangola. Donc oza homme moko courageux. Merci, merci. Donc na oyo au sali bandangola ti nandingo komi awa en tout cas oza mutu ya ko féliciter mais avant to bandelo ko to senga nanu pa ya nzambe a protéger mboka na biso a sala ke ba politicien donc en général la opposition pouvoir baza na bolingo ya kolinga peuple wana parce que ceux qui peuple wana bazo souffrir biso batu toza ba d'ailleurs ya mboka nde to souffrir moralement parce qu'il faut que tinda quelque chose que tinda boye donc ba politicien wana baza mana mo ya ko bongisa mboka parce que na parole de Dieu nzamba lobby tant ba pesio qui responsabilité ya mboka ba peuple no bazo souffrir pour la juger na l'au-delà donc na muto akwa na Dieu ayebi ke paradis ezalaka enfer ezalaka bona muto akwa na Dieu te wana ezape vie oyaye mais nazo senga bana ba politicien baza na social mboka parce que nde tozo mwana mboka wana bitumba ba guerre na ba est na ba capitale des autres ninges en tout cas gouvernement ba politicien ba aider peuple congolais. Très bien. Botomi un peu kolio. Ngai nazama 100% mwana bandal donc mwana Kinshasa donc mutolo na ngame kondami na bandal. Donc na kolipe na bandal mais après ndenge zala kaka ke kozwa ba ami na banjili parce que son atanga komba bana njili parce que bango ba pesanga vraiment courage ya koduka par rapport ya bana ba commune mususu do bana changu vraiment na bandal kuma ba masa wa motiva ki bazayete non biso bana bandal presque en général tozani ti totel la ka to hotel année de ba parents. Ah bon? Que oui, la plupart à bana bandal. Dans le bignon surtout, mais la plupart à bana bandal. Donc, par exemple, nous sommes le karachik. Donc, même quand il y a poto, to boularate ke, yo pocha mbongo, soza na poto quoi. To boularate ke ocha mbongo pembeni, que tant sur bana robim sa passeport, na continue yo moko dans tout, to zelaka, et ou taniti poto, ou ba parents basal. Donc, mais tandis que bana ba commune mususu ata papa ko aider na bazaka un peu na ba courage déjà ya koyeba koluka quoi donc effectivement bandalité en tout cas donc en fait on découvre courage qui mobali na en tout cas pour ba ami ya bana chang en tout cas. Très bien. Voilà. Vous êtes coloni moluba mungala non naza munyanga 100% donc donc naza des côtés munyanga ya Kinshasa na côté Congo Brazza mais en tout cas makileza ya Kinshasa quoi makileza ya Kinshasa ba parents bazaki ba chrétien papa na mazaki diacre diacre en église ni une église ya protestant. OK donc et puis na musala azaki kapi na exaye na société exaye donc bon maman azalaki commerçante donc mando sambela wapi maman pe protestant. Ah mais you OK se retrouver na islam OK se retrouver na islam de nini tokola biso na Congo de bon habiter mso c'est au contredire nga vraiment nga appris na bima na bima à travers ba parents nga bango ndi to botami ba me mon église wana nga peto na zokola na compagnie bima ti lelo na église musu na ebiti na yebi pete nde ina otika bima pona ke yo ko ba mate ya to
église mosusu religion mosusu na minde na osala ngote parce que na koli na religion ya bima. Comment expliquer ba parents bazaki batu ya religion mosusu yo mwana o décida ki ndenge nini okuma na religion oyo za siko. Ya liboso grand frère na Prosper Mbuka yeye muta kota religion islam. Bon à côté bu mama nazaki na oncle vraiment propre azaki imam na ba mosquée d'Égypte na ba ouest africain. Donc ayebi lobaka déjà que na kata libumu ya mama donc ya yaya na ye mwana moka kobotama akoleka donc na koleka ye pe na connaissance ya islam mais tandis que azalaki vraiment grand imam. Donc nazalaki déjà mwana moko o balobaka ke balakela yo déjà Yo que okozala grand musulman. Donc na oncle na ngai wani oncle mndaye biso oncle donc wana na kutu na botama te oncle ça yebisaka sœur na ye ke okobota mwana moko akozala grand imam. Ah bon? Donc après na kobotama na ngai grand frère on a le Prosper Mbuka akomaka musulman mais alandaki matina suka te mais ngai nde mutu na ye kolanda ma religion islam mais na ye kolanda ngo pe le pourquoi ngai na ba 14 ans 15 ans déjà na bandai mama bakisi 14 ans donc na ye baki déjà kisi ya musata mais nana mema ko nzela kisi na 14 ans tozalaki na bayaya oyo ya quartier bato bayebi famille oyo Bwange donc vient na Tagoura Bwange na kati ya bandali bato to bayebi azaka yanke ya Zefondo Hakim donc bazalaka mwa bayaye belé na kati ya bandali po bandai kosala mwa mama bakisi. Donc ngai na mwana mukie nazali déjà neti petit na bango donc nazoluka ja bakisi et pas na nazoka masolo bakisi pa na bango nazoka luka bakisi parti par là da bazona bakinchasa donc so yogi ka nganga moko boye abimi nazona kinchasa na ke ko luka o nganga moko abimi na kaluka na ke ko luka donc ba 14 à 15 ans da bande ressemble la busata et wana na bungwana mukie tozoluka bakisi ya kopasola milangi na mutu donc do benga ngo casse bouteille donc na bande ko lia même ba gilette bo pakia ba gilette nazolia yango donc jamais michopo ekopanzana donc et ko arrivé toko okuta na maître moko azalaka magicien. OK donc tozalaka 3 amis tozalaka ma proche toke maître wana komi ko initier biso ba prière ya ba bitumba de ba prière ebele ya ba protection mais ndinga bu satan et ko arrivé à proposer biso tozwa formule moko ya multiplication mbongo. Donc dans l'époque ezalaki mbongo ndobimina biso chaque semaine tokoki kosomba 3 parcelles ya bandal donc ezalaka mbongo ebele mais il faut silisa ngo par semaine mbongo erobima par semaine tokoki kosombaka par semaine wa 3 parcelles ya bandal. Ouais, ça fait des années en tout cas bon mike na poto na sala masolo mususu donc na moyena loba bané dans totie parce qu'il y a déjà 82 dans totie ba 80 OK ba 80 donc exactement ba mbongo ebele donc à celle pe formule en mbongo ebimi mbongo zo bima pa na ye to bino mona pouvoir au Luxembourg to sali apes biso formule en to celle pe prière mbongo ebimi parce que yam to mettre na biso donc a proposer biso to ça la formule en donc on dit mi pe to accepter cause engagement wana ya kisambongo donc condition ça que mbongo wana il faut si la chaque semaine donc ce que mbongo wana bimi chaque wana tozaki na tango ya Zaïre mbongo ya Zaïre ba pesa kuna Congo te mbongo ya Zaïre donc il faut aussi ça par semaine ce que tant tozu mbongo ayibi biso ke point bon ndima ke mbongo ezana na solo apesi biso parti tout nous lien na cité biso misak mais apesi biso condition ke apesi biso a prière mbongo ba bifo to bwaka ngo biso misato na kata toilette to zala biso misak to na kata toilette to bwaki ba prière oyo apesi biso pe to sali cérémonie wana parce que master oyo azwaki eloko ba pesa ki biso wana yake ko bwaka ngo ye moko ba biso to ebite ke to bebisi mibeko donc master wana abwaki ngo biso to yibi pété
mais tant que kutani to big mais ekoki to qui ne pas tout ça la cérémonie ngo to boka biloko na toilette ote ba master ngai si na boka ki biloko ngo ngai moko bon biso to yeba ite ki royela biso ba problème ou ba condition aux ala mabe lobi nango to ki pa ya tozongi pa maître abi bo sali boye bo bebisi mibeko donc il faut cérémonie ce qu'on a cimetière donc ndenge zawana ekozala biso misato te mais master oyo abwakaki biloko wana na toilette ye nde moto akozala mbongo il faut asisa wana une semaine eloko moko te etikala na poche soki etikali donc tokosala sacrifice humaine biso tomonaki yango ke c'est-à-dire ntango nganga aloba mbongo etikala te ici là dans une semaine donc de lundi à dimanche donc lundi ozokaba ozosomba bilamba bamomi tout ça bafolie yango omonaka bato mosusu bambongo mosusu bakabaka misusu eza ya bien misusu eza bambongo ya bamultiplication eza te bakozwa yo bakabeli yo bakozwa chance ou te erosala mabe non eza nango mbongo normal eza mbongo normal mais yo faut ke mbongo wana esila ekoki kokoma na délai oyo ndenge bayebisa yo te bato baorecevoir baa na conséquence moko te ye moko kaka nde moto aza na baengagement na ye donc kote wana eza te koso mais ndenge esalaka ya toyoka ya des musiciens ya des prêtres ya des patrons babengaka mbongo ya mabe na ya malamu ya mabe aopesa bato baza baintime na ye te ya malamu aopesa baintime tomona yango toyoka bahistoire musicien to prêtre moko par exemple ana nzela otambola akabeli akoka ba msu $10,000 na bato na balabala mais mutu bazane proche na ye apesi ka $50 to $100 eza formule mosusu mikeniema donc eza baformule baprière mosusu mbongo ozopesa bato ozosomba bango ozozwa bachance na bango wana nde omoni ke azoprotege baproche na ye mais bamultiplication mosusu okopesa motu tu ata proche na yo ekosala ye eloko te très bien eza des choses différentes eza na bato mosusu bambongo mosusu eza travailler ekopesi motu mpona esala motu wana baretour après mais bambongo mosusu okopesa motu ekosala ye retour te quoi très bien to continuer tosuke pa camarade na yo camarade wana sikoyo abwaki tant tokutani tozongi pa maître alobi en tout cas ndenge eza wana sikoyo tokende grand cérémonie na cimetière master wana ye moto akozwa sikoyo mbongo akolia ye moko donc akosala bacondition ye moko sans biso ngai sikoyo ngai déjà oncle nanga apesanga prière moko ya protection mais ngai nayebeka prière wana eza ya kisi parce que nayebiki bamusulman baza bato ya satan po apesanga prière yango na arabe donc ngai sikoyo likambo ndenge ekomi boye donc faut natanga prière ya protection tokomi na cimetière yango na cimetière ya Kitambo na ba 1 heure comme ça to bandi cérémonie maître wana bandi ko sa ba cérémonie na pe nazotanga prière ya protection na otanga prière ya protection maître wana asani yo fo OK heure wana ko kombe za ino asanité mais ali check yo fo okende okoki kozala awa te na bino surtout ya biso misato donc jamais ngana koki ko déplacer donc totala pepe moko et ya makasi tout le monde ba soda moko ba bimi biso monde ba être humain mais en même temps j'ai mettre na zolo ba ke pourquoi l'esprit ezo yate donc bon ngai pe idée ko to ezate ou bete biso misato wana idée ezate ba soda ba ba kangi mettre wana ba bibiso toza bana mike tozonga na bandako donc ye ba menier na prison na cacho na commune ya Kitambo donc après lobby nango tant to yo la maître ne soit pas que ce soit la vérité bien ça prière tanga ki wana donc ba esprit o ya biso ya Satan ba koka ki ko yate marié zaki na arabe zaki na arabe banga sko na na ipete ya bika ba prière o yo tanga ki l'esprit na biso e koka ki ko yate donc et puis bato bakanga ki ngai wana baza batute baye kotikisa ngai ki magicien donc bango mutu ba purifier ngai basalenga ba prière ngai na komi musulman tandis que zaki magicien homme satanique na biso komi musulman
biso pe tozongi nde eyokosala ke ngai mpe donc biso misato toyokokoma bamusulman place nayokokota sikoyo religion islam mais papa na ngai alingaki te donc kobeta ngai bongo mama bango donc papa il est responsable de la famille donc baboyaki donc so nazala na défaut moko na lino parce que père azobeta ngai donc akangi basinga vraiment donc nakoyaka minu na se quoi donc likolo ke natika islam nde grand frère na biso ya liboso Mathieu Tontolo aye koyebisa père que non papa ninga leki na nani religion islam totika ye na religion na ye nde na continuer ki religion islam. Mais on continue na islam to ka bozaka na dinzela ba musulman peno ba sala ba mabete bazali musulman mususu ba mela même pas alcool bango ba pena ba musulman bazaka pena na mabete bazana buzo bati ba mela ba cigarette te baza vraiment ba carré mais ils sont ba musulman ouvre on a évité sur la traité bango ba nganga bando je sais pas mais ngi to yogaka bozaka na islam ezana dinzela ya mulili ya minda yuza siku na nzela nini non ba interprétaka nde mabe mikenyema islam nzela molili ezalaka te eza science na ba religion tout baza na science na ba religion tout donc ba chrétien ba na science ba sango baza pe na science oya ba sango nyuso tout atangi science aroza atangi kisango mais prière oya kosalisa bato ezaka pe cours mosusu mutu musu akozala pa sali ta mosusu tokoyeba ke peut-être 80 ans na islam mais atangi cours akosalisa bato te ezaka ba prière yango mais ba chrétien ba nango te je pense pas non l'église catholique baza nango donc catholique protestant ce sont des chrétiens ba religion mosusu avant ebima ezali dans pe ba catholique ce sont des chrétiens mais après nde na lobi nzela molili na kata islam ezalaka te mais tokómaka na bacours moko soko otangi okoyeba kosalela baprière ya busatan oya mpe kosalela prière ya bonzambe eza bacours vraiment eza nini totangaka baklasse première soki primaire deuxième primaire ti université donc na religion mpe aussi c'est comme ça donc bacours wana yango mpe so connaissance yango mpe so connaissance donc mutu mosusu atangi cours wana te azani kaka musulman donc nde bato bakanisaka tous les musulmans asalisaka bato non des fois kota cours wana mpona ayeba eloko yango donc ezalaka nde nzela te yango moni nazoloba ke mikenyema objectif na ngai eza bato bacomprendre religion islam yango moni ngai ntango nasalelaka moto prière ata na prier na arabe suka nango na prière na lingala mpona ayeba maloba oyo tozoloba ou bien te soki napesi mpe prière ayeba maloba oyo azoloba parce que soki opesi na arabe donc ya yebi maloba oyo elobami te après lobi akokende pa pasteur moko boye nakende pa musulman moko boye apesi ngai pentacle moko boye bakisi moko boye na pasteur ayebi mpe arabe te mais ye pa confirme kaka ke prière wana eza ya busatan nzoka nde eza prière dédiée bakomi wana écriture arabe donc nzela ya molili na islam ezalaka te ngai nasalisaka bato na nkombo ya Allah nasalisaka bato na bavexe oyo eza na kati ya Coran pas en dehors ya Coran et puis ndenge lobi mpona komela masanga ou komela basigarette banini mutu oyo asalaka science ya propre biso lobenga yango science ya propre science ya religion de Dieu il faut abanga nzambe mingi mpona ozala na pouvoir wana soki ozobanga nzambe te mo ozala na pouvoir wana eza te nde sikoyo ezalaka bamusulman mosusu oyo deja ayebi prière ya busatan soki nzambe abotoli pouvoir wana parce que ntango nzambe atombolaka yo na succès batentation eyaka ebele basi ki orgueil sikoyo soki yo ozorespecte soki mibeko ya nzambe te pouvoir wana nzambe abotolaka yango ntango akobotola tellement yo deja oza na connaissance ya kosala baprière satanique okomi kosalela bato baprière satanique mais ezobima kaka neti ke baprière bamusulman mais eza baprière satanique eza prière satanique donc eza ya islam te mais avant banosala baprière satanique azosala ya nzambe parce que azorespecte mibeko ya nzambe aza na pouvoir wana mais ntango siko pouvoir
bato ozala pe neti clair tokutana na makambo oyo mpe tro ke moto aye osalele priere aza mwasi ya libala akomi kopropose obima na ye na mibeko ya nzambe ezali malamu te ou bien te nzambe apesi yo succès okomi orgueil okomona bato pamba donc nzambe alingi orgueil te donc excès ya kobebisa mibeko ya nzambe abotolaka pouvoir na ye siko tellement sikoyo oza ja na connaissance ya kosala bacalcul mpona kobimisa bapriere mpe ya satanique okomi kosala na bapriere satanique me mutu oyo aza na connaissance akoyeba ke musulman oyo priere oyo azosala eza ya bosatan kirubie te intel ezaka bamusulman te mais ubie te pasteur oyo mpe priere azosala eza ya bosatan parce que mutu wana aza na connaissance wana mais soki oza na connaissance te donc omonaka eza bapasteur eza bamusulman baosa priere de dieu mais babatami nsima ya satan. So yo soki okomai na pouvoir na islam na age nini oyo okomai kosalisa mpe bato na congo nebi te so na mboka ngala bandi mosala oyo banda na congo donc totya na baage ya ba 17 ans déjà nakomi kosalisa bato parce que ntango nalongwe kaka na ndenge tolongwaki tokomi bamusulman wana donc pour moi toujours mpe nde tokotaki mpe islam tozoyeba mpe kaka bapriere oyo bamusulman ezalaka eza science ya busatan ozo comprendre parce que image wana kala doti lelo mpe ezalaka mpa bato ke islam eza religion busatan soko biso na motu nyonso tolobaki ndenge priere wana ebikisaki biso contre makambo ya mabe donc tokoma bamusulman parce que na islam bapriere wana ezali makasi parce que esauve biso mais toyebi te ke eza religion de dieu nde kotanga nde tokomi kotanga so religion o islam nde toyei kocomprendre ke eza religion ya nzambe ke donc il faut respecter du commandement de dieu donc surtout eloko oyo liboso linga moninga no ndongo milingaka kwa donc eza très important na kati ya vie spirituelle ya mutu na kati ya islam. Otravaille na banani na politique na Congo bon mikenyema moni mosala na biso babengaka yango eza secret professionnel donc totangaka bakombo ya bato te mais j'ai travaillé na domaine tout oyo bapoliticien oyo bamusicien oyo bacomédien oyo bacommerçant donc na travaillé na bato ebele bacomédien to bayaka mpano basengaka oni totanga bakombo te nde obi to protéger azaka na posa motutu azaka na posa ya succès ozo comprendre ke asala eloko na ye bato basepelaka nango bato pardon azala mpe protéger so moto alingi asali mabe ezwa ye te donc eloko mpe ongai ya liboso parce que mutuma ayaka malika baprotection te parce que la plupart ya mututu ya domaine tout eza bajournaliste oyo commerçant akoyake oyo mosala nango etambola nzoka nde fondation ya vie ya mutu ezali protection parce que ata oza na étoile soki oza na nzambe azoprotege yo te bakoki koyiba oyo étoile na yo bakoki kobebisa yo mosala na yo mais tandis ntango oza na protection soki moto alingi abebisa mosala na yo akobebisa yo te donc moni ndako totongaka soki fondation eza malamu te ndako wana soki otongisa mopepe ye ekwei. Est-ce que protection ya nzambe ango fo bazwa mpa mutu ya mokili nzambe moko dire kako protéger moto te fo moto aleka nsima moto question wana bato ebele balobaka yango okoki okende pa ya motu te mpona asalelo priere mike niema eza bakondisaka bato na berere nzambe ndenge asali mokili oyo motu tu aza na don ya mosala oyo aye omoni eti nga nayepa na yo etake journaliste ezali mosala na yo nayepa nakepa nzambe boye te nzambe alobi boza na mokili ya kosala cause donc ndenge yo respectaka nzambe mike niema ntango so respectaka koleka ngai ozo comprendre mais ngai dans tant okendaka pa ya motu conseil nga nde nayebisaka na lobi ke ndenge nazosalisa yo naza na force moko te force wana eza ya nzambe nde nzambe alobi ke tosenga ye tolela osecours epai na ye akorépondre peut-être ke ndenge ngai nakorespecte nzambe yo okorespecte yango te nalobi te ngai aza parfaite mais nalobi eza ntango so na motu mosusu ndenge nazorespecte
makambo na ngai ya nzambe ntango mosusu azo respecte yango te. Tokoki kosuppose ye ntango mosusu na butu akolala pongi, me ngai ntango mosusu de 0h à 3h du matin nazokata pongi nazoprie. Ye ntango mosusu aza na courage wana te, nzambe apesi ye force wana te. Ntango mosusu ngai nazogene pendant 1 mois, yo ntango mosusu ozosala yango te. Ozo comprendre ntango mosusu ngai na mokie oyo nzambe azopesa ngai nazopartage na baninga, ntango mosusu ozosala yango te. Donc nde tosali Mike Ndiema, nzambe asali mokili ngai Hassan oyo nakoki kozala mpe na posa ya avocat. Donc avocat juridique quoi, avocat ya kolia te fruit, mais ozali ntango mosusu na problème na justice oluki avocat parce que avocat nde ayebi baloi. Mais ngai sikoyo nakoyebisa avocat wana ke avant tokende na justice tosambela na nzambe. Omoni différence wana ndenge ezali. Nakoloba te ke yo nde moto akoganise ngai procès. Nzambe nde moto akoganise ngai procès, mais yo oza na connaissance ya baloi. Tant tobelaka oyo appendicite oyo boye tokendaka pa un médecin parce que ezali don na ye, mais nakoyebisa mpe médecin wana ke yo kobikisa ngai me na mayele oyo nzambe apesi yo, na force ya nzambe nde nakobika. Donc na lisolo ndenge obeti nga mona aza neti épreuve moko eyela ngai nabela paralysé na âge ya 16 ans. Donc maboko tout, donc na makolo paralysé dans 4 jours. Po toya likambo tozola likambo ya ba prière après tozonga na likambo yango. Donc tolali na yebisi mama na ngai ke mama lobi nazobela paralysé. Mama lobi yo mtozali bien comment bela paralysé, dit mama na loti ndoto ke lobi nazobela paralysé. Donc na wote ki chic na wano tanga na 14 octobre na limité. Donc na zongi na lali lobi maman ki biminga na lokolo. Donc mai dans net ka bouton moko boy na kwanzango mai vimbi lokolo vimbi. Lobi nango ebiminga mai etondi a. Donc lobi nango dans la komi paralysé, donc mère komi omemanga na toilette. Donc na ebité soki bato bayokaka série moko boye ba docteur moko bazwa kisa sida na Kinshasa. Donc le solo moko bimaka ke mobutu kuta betela moko kuta saka ba mobutu président na biso ya mboka asaka be mission kutuke République démocratique du Congo, un médecin a découvert kisa sida. Donc médecin on azaka diem tazani médecin na ngai. Donc tant à mon ngai abime maladie oyo okoki kobela ngo te eza bato ba âge ba 100 ans moto bakoki kobela yango. Comment yo na ba âge ba 16 ans oyo obela maladie oyo. Donc na ke hôpital. Mais na komi ko prière na biso ba pesa na prière moko boye o biso to yebi na bo musulman eza trône de Dieu, donc eza pe na cadre de protection. Na komi ko taka prière wana. Dans une semaine médecin na yebisi nga na frère na ngai, est-ce que boko kozonga ndako boye ka kozwa traitement grand frère na nga boye ngabité grand frère ezabi o malade eza ya busata ndenge médecin le bibo fona bima soki na bimité malade oyo ko continuer. Mais tandis que na komi ko tambola sana melakisi parce que ba kisu ba komela biso na Kinshasa ezalaki te esenga kisu ke euta wa mboka ya bapaya. Mais dans les temps tous la ba kisu wana ngana komi ko tambola. On comprend. Donc avant comme na ndaku na bouton pe na ndoto ke soko komi na ndaku avo kota na parler na biso na parler ya biso tanga prière ya protection na avo kota. Mike Ndiema ba mère ba ko teke ngana biki. Mère ba moni ke na ina frère ngai mère azolamba pa ba memelanga biloko na hôpital parce que ezalaki na hôpital ya campus na lemba kuna. Donc mère amoni tokoti na parler aussi maman na moni ko malade oyo kozonga parce que ezalaki ki avant kota na ndako fona sala prière boyene. Tellement na boso ndako na biso bato bazalaka ebele na yokaka soni ko sala prière wana Mike Ndiema lobi na zone sous paralysée. Donc lelo na sel ba 23 ans na poto ba paranga na banoko banga ba yebi ke malili et koki ko sala nga mabe na nini mais plus de 23 ans na poto awa défaut moko et sala nga ité. Donc ngelo bake tokendaka et pas ya moto parce que moto na za na don wana mais yeta za nzambe. Vous comprendre. Donc toza na foi ndenge moko te, toza na connaissance ndenge moko te. Donc lobi Mike Ndiema nzambe ko peso pe don nga na ye ozo sala nga prière.
ngai po na ngai ekogene ngai te. Ça arrive aussi ba comédien na ba comédienne ba epa na yo pour pesa bango kisi bakanga mobali moko na kisi to bakanga mwasi moko na kisi. Oui, ezaka ba comédien te. Et na ba nini na ba comédien. Ah bah oui, eza ba yaka ke sala boye mais ngai sikoyo na kopesa bango moni kama sikoyo na lobi ke ko yebisa mutu sikoyo kam ya religion. Ngai na yebisa yeke mutu presque mine ba yaka o sala ngai prière mwasi wana ko mazoba na ngai ou mobali wana ko mazoba na ngai. Sikoyo nzoka ndi na couple faut pesa na ba idée. Sikoyo soki mutu anza zoba na yo o to koloba na ye asala akopesa conseil ndenge sikoyo zo salaire. Sikoyo ngana oyebisa yeke na koselo prière bolingana na ye mais jamais azala zoba na yo alinga yo bolingana mais azala zoba na yo te. Ozongo sikoyo niya sango ndenge ezaleli. Donc oyebisa yeke na maloba ya Nzambe mutu akoki kozala zoba na yo te akopesa conseil ndenge nini. Yo toyebi ke batu ba musulman oyo akala bayebaki sikoyo système wana te faut te ya mutu ke mutu akoki kozala zoba na yo te parce que soki oza na erreur ye mutu akopesa conseil ke sikoyo eza na batu mosusu andimi asaleli mutu prière mutu wana koma zoba ya mutu. Donc ça arrive que okoma zoba quoi. Donc ozoya mobali na ndako ya kolobelo côté yo kolobelo côté ou bien te mbongo tu ozozwa yazo sala sa famille na ye yozo sala le côté. Donc ça arrive quoi. Na miziki neti po nzembo sala succès zana esengaka ni ce moto yo lukao. En tout cas ba ngai esengaka na musalo nga na salaka na makambo ya Nzambe biso za mbongo nde mutu ekata ku makambo. Mbongo ekata makambo na ndenge nini tosalaka ba sadaka lobi nini ke kokabela bato bazangi kokabola ko partager na ba amis oyo yo. Donc après tout ça la prière que de façon que eza musala na ye ndenge ba pasteur musu akosaka bato ke muziki eza nini satanique eza madukuta eza profession na ye. Après ba bêtise mususu oyo esalamaka na makambo ya muziki ba bêtise wana esalamaka pe na ba misala na ba entreprise mususu. Donc tous les bêtises oyo esalamaka na muziki ba bêtise wana esalamaka na l'église bakoma bino bokoje kaka ke muziki eza busata eza profession esoka ye. Donc to sait tout ça ba prière bon eza donc eza prière to ça la kana sala ba carême ceux qui sont carême il y a 3 mois ceux qui sont carême 6 mois ceux qui sont il y a 1 mois. Donc ça dépend il y a un nombre de jours où on na ça la gêne na ça la gêne pour te prier que album na ye ou banzembo na ye donc musala na ye etambola kitoko quoi. Esenga te ko pesa mutu boma mutu ona ba concert ba album esenga makila ba tuté po to biso to yebi to koli ba pasteur ba biso ba musicien ba bomaka batu ba sacrifier batu pona ba album pona ba concert. Bon ba to bité ba musicien so na islam ba musu ba kinda po ba nganga pe bazali ba bomaka batu et puis nanga muna yo po pesa moto succès gloire concert batu baya yoka même na ba concert batu bakufa banganga babimisaka bango pour concert esala batu bele sala foule nanga na yo ezaka ndeni. Non nanga muna ngai eza miki nyema nazo gérer na komba alanga na sala ka Nzambe ba concert obstant obetaka ba oui bayaka te ba oui bayaka na moto zo sala science prière ya busata. OK wana ça existe na prière ya busata ba sacrifice humain ezalaka. Donc na prière ya busata o mutu tu alingi niveau ya likolo mutu tu alingi niveau ya likolo na domaine nyoso tu ezaka pa ma musique te na domaine tu ata kisa bitumba kisi ya basi na domaine tout niveau ya likolo ba sacrifier ba être humain. OK nde akoloba vérité te ke na bomi bato pour nani baloba vérité te pour nani mais oui mtabomi mutu akoloba vérité te eza secret na ye ozo comprendre nga rosana di témoignage moko madulu pe ya Nzambe eza pa na ye ton bakutisaka nga na ye question liboso madilu nani madulu système OK le grand ninja alors bana ngai ke Hassan soko bomaka bato nga za mutu akopesa te mais tandis que sango tambola ke madulu bomaka bato tandis que mutu abomaka bato tanga kina pa nganga banga keloko wana te parce que ça boma na déjà bato. Vous comprendre. Donc ou bien te bato buso zaki aboma bato
akomi kosambela ne pe nzambe donc aboni siko koboma bato mais question liboso Madulu atunaka ngai yango wana question kosenga bato naza moto akopesa te nayebisa ya bike non le grand ninja tokosalaka prière okosalaka succès jamais okosala basacrifice humain donc ti kutu na bambula eleka nango na studio mosusu donc nazala mpe kutu te abwaki asani de succès parce que ntango amoni makambo oyo nalobelaka ye salami donc abenga ngai asani de succès mais moto abengi yo asam les sorciers yo ozoloba na biso osala makambo nzambe mais Madilo abwaka asam les sorciers ndeni comment expliquer non biso siko tanto omoni ya tolobi ke na biso bacongolais ou na Afrique centrale toza ndenge moko te la façon ya koraisonner makambo nganga satan azalaka nganga nzambe pe azalaka akoki kobenga nganga ya busata nganga ya bunzambe donc ye ntango alobaki asani les sorciers alobaki on te na ndenge te ki naza busata dans le sens que mwana mobo ya mokie donc baprésenta ngai mpo abenga ngai mpe ke yo mwana mobo ya mokie comment olobi ke donc okosala makambo minene epai na ngai nini ya minene osala pa na ye par exemple 2-3 dans le sens na koloba ke parmi balibwa mosusu oyo totravaille na ye ke banzembo na ye esala succès et puis deuxièmement nzembo nini opena botravaille album nini esimba Congo oyo osimbaka yango yo moko banzembo banda tomanda kotravaille na ye ayembi banzembo ebele donc tobandi kotravaille na ye kala ntango baza nano na kati ya ok jazz ocomprendre ok jazz baza lusanga na bajoski donc bango tout donc Madulu aye kolongwa avant nazonga lisusu kuta lisusu parce que bato mingi parce que teki komba Madulu eye bato mingi bakanzaka Madulu pourquoi akota ok bana ok te ou bien te ezaki orgueilleux donc Madulu ayaka tourner na poto mpona kote studio ya Jean album ya Jean etombe ke bana lwambo wana Madulu mutu explika nga naza na Kinshasa bana lwambo bapropose ye ke papa ndenge ye awa beta baconcert mpo tozwa mwa quelque chose Madulu abeti baconcert wana esalaka baplein donc bana ok jazz wana eza na bana ok te bavie lutumba bavie joski bavie ndombe bafashe na eloko yango babi ndenge nini biso totikeli na Kinshasa yaki obeta na poto azwi bambongo bapesi Madulu suspension ya 6 mois ayaka na nini na répétition donc abetaka mpe concert te donc amonana basusu na bango lisusu te pendant 6 mois tandis azalaki deuxième vice-président donc nzokande bakomaki deja na babulu na bango mosusu kutu basali mpe campagne ke Madulu na poto azokritike bamikonzi ya mboka de façon ke Madulu akozonga lisusu Kinshasa te donc tosolola na ye topesani baconseil vie andimi azonga Kinshasa kozonga zongi nde bapesi basuspension wana ti basala bana ok ye atikali na famille ya Lwambo bapesaki bacondition ke bango bazwaka soki 60% Madulu na orchestre bazwaka 40% Madulu aboyaki nde Madulu aye kosala orchestre na ye donc tozongi siko na likambo ndenge olobi na busata prière tout basacrifiaka à être humain ata bakowanga na ndenge nini baza na conscient ke ngai musicien ki ngani beti nga président ki ngani na bomaka bato mais pas na ngai to bomaka bato te Madilo renda osuka na maikari nde nini oyoka ipare na ocho ba ipare question na me représenter oyoka même yemo na banze muso alobela maikari et puis toyoka beko azaka na potamo na likolo awa ici la raté ezaki vraiment ba histoire vraie ni gagner ma obi le kabwana et sala Madulu même passé donc essaye que opposer aux gens nzambe opposer ma question on je me suis tout autant blanc na Madulu bison parce que l'habitude Madulu atambola dotono tambola minga na ye donc tant ça tambola pa mingi quoi qu'on ose la ngane parce na fana pe même chez Madulu na yolo et arrivé jour mususu tozozonga na ndako tokoma na veni na bango na coin papa monga mukola telemisier abi Madulu ngaza fanatique na yo mais ngana mwasi na ngai toswa na chaque jour na ndako alobi ke ozaka na pota moko ici la kate
Et puis, à partir de minuit, au matin, na balcon, na balcon, on a le colon, au salaka, la prière satanique. Madula ebisi, ndengo lobina que oza fanatique na ngai. Na osa le loko moko pwana oza étant que fanatique na pas. Donc, na kwef ma ya venir, abi bolanda nga na makolo, au monde loko ongai na kolakisa yo. Tipango, donc, azaku papa, donc, alandi biso, to koti, ayebisi père yango abi so na koti na ndako okolobaki na kyo kolimwisa pota yango me nazolongola siko bilamba awa na libanda awa donc na lupango na ye kwa otala soki okomona pota yo moto kosala témoignage atala amona pota te donc eza bacampagne ya lokuta aza diabétique ozo comprendre aza diabétique mais madula aza na pota moko esilaka te eza na lokuta bon ya bamarikari madula asambeli na marikari te mais aza bato oyo ngai nazoloba avanga na kutana na ye ntango mosusu azalaki na banzela na ye nalobi te ngai nabandi na madilu banda bandi miziki mais ntango ngai tobandi ngai na ye madilu ayebaki nzela mosusu abusatan te moni ntango ye femme père wana alobi ke madilu na likolo akendaka kosama baceremonie banini mama bia mère na ngai limbisa ngai mama rosa poto limbisa ngai mère fanta limbisa ngai eza vie kosaka témoignage ya vie tamso abimaka na badanseuse ozo comprendre donc na likolo wana ayebi ke mère bia alali na se hier olobaki oyo nazoyoka na ngai formation soki ndenge nini donc tamso azoprofite kobima na danseuse moko kala ndako na ye na likolo wana ozo comprendre parce que akoki l'hôtel te ko reverser badanse mpe banda kofanda na ndako ya Madilu oui et arrivaki badanse ozofanda chez Madilu ozo comprendre donc eza te ko azosala baprière ya mabe ozo comprendre le même témoignage animateur tofanda ngai na ye alobi na ngai yebi asani bato ebele bayebi kaka ke yo osalaka kisi me ngano tozotravaille namoni place oyo osengi olobi likambo mbula parce que mosu eza bomaka bato te bapesi mbula na ye ke na kosala 10 ans ya succès ou 20 ans ya succès après bozwi ngai nake kosalela bino oke te motu mosu akopesa mpe mokongo na ye me madula bota madula asali vie donc aza normal donc Madilu ndeko mwa mwasi alekaka na baémission na biti ya misu pokutana yango tala azalaka copine na ye basalaka na ye clip biloko mwa bongo après pine na ye ebeba ipare artiste moto abebisi wana ezali na nsima na yo to oyebaka mpe ndeko mwasi wana non nalandaka ye nalandaka badanseuse ebele omoni oyo ngai na koloba no mike niema c'est un peu rare surtout na ngai asani na moto na prielaka naloba na ye ke yaka mpe so na musicien na yo totravaille na ye parce que déjà leader ntango ozotravaille na leader eza mpona mouvement na ye makambo tu esimba après musicien na musicien akoki koluka banzela na ye me ngai nasuetaka yango te ke nazotravaille nao naloba nao ke yaka so na musicien na yo parce que omoni eloko déjà ezalaka na motu selon ngai musicien bosigné contrat ya vie la mort te ke akozalaka sukasuka na yo soki yo travaillaka kaka na soki omemaka bamisien na yo botravaillaka lisanga bongo lobilobi soki bakei donc mutu tu acontribuaka na kati ya mouvement à part leader mutu tu acontribuaka tokoki kotia ntango maison mère ezalaki faire azalaki na kicherche na ye azocontribue na kati ya mouvement malgré tu babanda na wenge muzika 4x4 parce que faire abandika na maison mère te parce que faire moi je connais étant que musicien na rumba des jeunes na bandal likamba wenge kutu te donc tozoki notala faire na rumba des jeunes faire aza na succès donc tant basali maison mère ye pa ko sa ki cherche na ye aza na succès Bill Clinton a ko sa pe ki cherche na aza na succès JDT a ko sa pe ki cherche na ye aza na succès mais yo président okoki jamais ko associaka makambu na yo na ba musicien wana vous comprendre donc ba danseuse wana
soki bakolobaki Madulu akotisa bango na makambo eza mbalukuta parce que Madulu a préféré kutuke azwa ba musicien pe akotisa wana makambo mais akotisa bango te donc omoni ba danseuse mingi ezaka pe kibuzu ya bumbanda eza neti ke bon eza eloba yango vina so mopao tant ba kritikaka makambo tu eleka na quartier la télé kana bokese nyonso tu mais ba kosela kaka mopao nde kaka nde mutabimaka na ba danseuse ndio nde na bokese tu esalamaka parce que na ba danseuse wana bango tu tant azobima yesu ya tam susuke na mutu na yeke akozala tant su deuxième femme ou troisième femme tant amoni simbité bon et puis ba kané musu pe ba présent mususu ba futa répéter mususu pe ba danseuse malamu mingi te skotanga ye poto ou bien soki alongo na orchestre wana akomi ko ba n'importe quoi mais Madulu jamais ko bebisa via ba danseuse moko jamais ou ya ba musicien. Très bien. Sigo ndo za bo mona pe que musicien au concert à Betty bon, tu tires exemple ba stade de Martyr et Betami Belé année passée année Belé autour des cas. Tout le monde va foule ba plein, tout le monde va stade Monsoui ba Koufi, tout le monde va stade Mingi Betami na Congo et comme même concurrence ba stade côté chrétien à côté mokile. Vous appelez à savoir toute connaissance yoye ba que concert oyo artiste oyo amona ki batu artiste oyo a Betty concert oyo a reçu concert oyo à stade parfois des Martyrs na banzele ya molili to ezaki mususu pe za naturel et au batu pe balando plus de 100,000 personnes ba na stade pour n'entala banda na Kofi parce que Kofi mutaza grand prêtre na mboka na biso ya Congo Kofi Olomide mutu aleki Kofi azate mutu ignore Kofi aza motema mabe dans la TV hein o nazo gérer yango na bi mutu oyo ako ignorer Kofi on est le baga ke biso bana bandal ata te biko leki biso metozo budeo biso bana bandal ezaka bongo biso matoza ata to yebi e wana eza biso bandal parce que on peut ça par exemple Zebele Wenge to bege Kofi aleki Wenge musique 4x4 mais ton no budeo biso Kofi tandis que Kofi azo aider Wenge musique mais la bilamba bambo azo donc bandal ezaki tetina ki boya ki bibuya boya koboya ko soki aboya boy donc biboya boya soki pas bien ku misayo monsieur ok vous comprenez ça dépend en fait ça dépend d'ailleurs donc on ben noir pembe c'est ça donc bandal c'est ça ok donc muta défait lamba pas parisien moi pas parisien so boudé parisien donc ils la raté on esprit bandal ouais ça bandal tout ça tete na biso wana ok vous comprenez donc Kofi asala pour l'instant mutu muso ko sala ko lekaye azali mais pour l'instant mutu nanu na bina ba congolais pas que au français abotami awa ou bien te mutazo beta musique awa na biso ndingi tozaka na Kofi na Kinshasa mutu moko te akokani nanu na Kofi ok parce que makambo asala ba musicien o abimisa orchestre ba leader wana nano basali yango te donc wango totika ba polémique ya lukuta wana vous comprendre donc ko banda na Kofi toya soki donc tina ba bina filé pour nous ça la succès mike nyema il faut opona nzela ya busata ou ya bunzambe be stade wana pona etonda il faut spirituel donc soit ya bunzambe soit ya busatan bon on a vu que juger mutu te nelo bakeo fali aza ya busatan ou faire aza ya busatan mais na lobi ke pona ba tondisa be stade wana aza makasi na spirituel so baza makasi na spiritualité ba ko tondisa te parce que bangana ba mise ba mekana ke loka moninga isimba te ya solo bah oui ba mekana ke donc na moi ba fanatique ba sa ba polémique na butu ba mekana kasi loko tu ava banda na moye banda na butu ok ba mekana na ba butu ke eloka moninga wana isimba te parce que tout le bandenge nini ya to lobi pas na ngai ce qu'on appelle ça net conseil to yo leader olingi ke obima meilleure vedette na année toza combien de chanteurs na Kinshasa pour obima meilleure vedette donc faut yo sala makambo koleka baninga wana pour obima meilleure vedette bon siko na ngai asani na bana ok to freiner mutu te mais
tout ça là que oza na succès oza na makambo eza ba journaliste vraiment ba mona que en tout cas toza na choix te yene mtaza meilleur vedette mais bato basalela ka busatan akoloba ke omona album ya mutu wana esimba te pona album na ngande mutu e marché nzemba mutu esimba te album na ngai e marché le marabout toyoka ezaka ya solo mutu azwi pena album ya moninga ne musicien congolais ake nango na mamili ake nango mpo banganga apesi banganga ke album oyo banzembo kitoko eno na kati bakongolais bayeba yango te bakanga yango te waw ezaka vrai eza vrai donc na bato basalelaka busatan ah ouais ozo comprendre bon na mutu asalelaka bunzambe abano mutu na mutu aza na ngenge na ye yo prier ke yo osala succès za neti Marie Paul abima meilleure vedette plus de 7 ans en Congo na Congo Kinshasa plus de 7 ans aza musicien liboso o bazo meme na chipoy na génération wenge nous comprendre donc jamais Marie Paul a souhaité malheur ya baninga mais tandis que Marie Paul baluka ba barré malgré toyoka bayiba makolo toyoka makambo ebele toyoka makambo ebele sur ye mpe migeniema Marie Paul etagi asa ntiek azali moto akoyiba makolo aza te ozo comprendre donc nde baba owera yiba Marie Paul makolo eza makambo ya lukuta donc moi j'étais là et puis toyebi Marie Paul soki wera yiba makolo après ba concert ebendo obeta après wera ndo invité Marie Paul moto yiba makolo moto oza na poste na to invité ndengeni Marie Paul il a contribué na maison mère et puis bato akansala a contribué le quoi na maison mère Marie Paul nakati na pana ke mouvement maison mère etombwama Nandenya yembi kuna te. A contribué spirituellement parlant ou financièrement parlant? Non, pas financièrement, spirituellement. Spirituellement, Azagi nani? Azagi nani parce que Azagi pangi ya wera. Parce que tous les vieux oh tozoki no senga bambongo ni arabe to benga ba matolo, mona ba viona to abandundu. Ah, Marie Paul kotika pangi na yote. Wana ndeko na yo. Marie Paul kotika pangi na yote. Na lobite ko Marie Paul amema wera ayene pas na ngai auto sa prière non mais Marie Paul il prie que de façon que maison mère et quoi yate ya wera je te jure les tobi ba Congo to zala bongo te wi ki mutema bezala la musique non musicien mususu asambela pona musicien mususu amata na musique na musique zala rapé Marie Paul asala bongo Marie Paul asala au moins même King Kester aza asama belé Marie Kester asenga Marie Paul service King Kester a oumela na king tant que vous stade de martyr oui stade de Camagnola à senga Marie Paul ngana za Kinshasa que pangi vile ki wa ngai sunga yo mutu ozo diriger mboka Marie Paul a dirigé mboka nani na 67 ah OK donc sunga ngai dans temps ebike parce que ata ba boya koloba mutu azuta fu courage koloba vérité JDT qui est une émission na papi boma na mona ke partimo aloba pe kombona alobi ke tondo qui n'est pas sans check azo sa prière mais ba musicien belé ba zwa courage wana ya koloba yango te parce que image ya ba musulman ezanganga kisi donc ce que so batangi komba san famille ba mona ke alia ka batu asala ka busatan ozo comprendre Kester alela pa Marie Paul to sunga yepe na ba tourner na ye dans la cortège biso da Marie Paul to yamba Kester to sala ba tourner na King Kester tant betaka le stade wana mais ba ba yebi te ke Marie Paul a soutenir kaye ozo comprendre donc ils a likambu ya ba pangi donc Marie Paul akoya ndeni susu Marie Paul omoni ça va concert méga concert na stade bu Marie Paul ngasa système kazo ki mambango ake no chabi na poto nde abeti libaku akoyi abeti shit libaku ezaka spirituel non parce que ezaki na ndenge ya mabe kasi nga koya maneti soso akoyi ki avuni eti choc ozo comprendre mais abeti libaku abeti shit donc batu batimbela te ke libaku mais ngam daza pembeni yebi ke abetaki libaku batu bamoni ka beti shit ake achebi bon et arrivé quand même que ndenge basaka programme na wera nga nazalaki te na kombo ya nzambe bayokanaki ke bakobima nzela moko mais et arrivé que wera bimi ye moko mais elobi te ke wera yiba Marie Paul succès wera azana
na spiritualité oyi ba maripo succès te songa sa ncheki nazali maripo so succès si là ezanga na ye pokoma ki idée mon côté on se comprendre donc exemple balukuto balobaka ke wera ayiba Marie-Paul succès exemple balukuta. Et ça m'a lokuta. Merci pour la première partie émission à Bichot. Vous allez connecter, vous allez brancher. Sur la vérité, si tu te peux si mbote na chancel memba de midi, mbote belé na boss dit David Mangaya, mbote ma Fanny Chise, mbote belé na boss Doudou Kinke la 12-12, mbote belé na papi matalata la matos, miroir d'Angola da coach ta patron, maman Philbertine Samba, moi si à docteur Samba, Jolie Maya la Massango à Foire, maman Arlette et Maya la 6600 volts. Basek na bandal. Abasir na bandala. Pesi ba mbote belé, mbote na Morimo qui moté maman grâce to Zoladio. Sylvain Dexon, messieurs, l'ITT, mbote belé na yo, Evan Tumba, patron à 400 vex, Jimmy Chimanga, port de la chapelle, Gaëtan, Lipa Moto, Sniper, de Ferrego, la mbote belé, Badeko, tout Bolanda Bichon, mbote belé, na Fabrice Massamba, Red Mouta, English, Fada Père Banglais, Yagi Baena, colonisateur de la SAP, Mote Mayama, Sylvie Baena, mbote belé, na Roi Bilamba, Grand Calais, Amboka, Kéline Tsumbo, Roger Ste Paris, tout petit mbote na John Code de Grâce Santiago. On va encore remixer votre chute là des ans. Donc, na pesi mbote aux États-Unis pas ya Agnès Botando maman ya. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokisi na metro, chateau mutia daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro. Papa tabu kolobo ya ta ko tabu tamusanga. Bisa tani ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamuno. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait 5 mollets hanche. Voilà, où est vindi ça awa. Où est vindi?
Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. boya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga Jamila Tambwe. Donc napesi mbote na États-Unis toujours pa ya Gabi Botando mama papa ya Evodi. Donc toke na Belgique napesi Gelon Mundengele ba mbote ya tro mobali ya Sandra. Et puis napesi bana banza mateke mbote Capo de Panam Scarten mokili mobimba soko toza posa ba kit ya danger Scarten dans ça 30 ans na ba Chine. Donc pistonné na makambu ebele leki ya Sylvie Bongo Scarten napesi mbote. Donc Sylvie Kizaza, Claire Kizaza, Patrick de Panama, Chico Chibambo autorité morale, Tonton Nzuki mobali ya Fifi, JC Mbuka et Ibrahim Denis Mbuka. Donc Aimé Kafuba, Vie Ogi Kafuba, Adida Kese, Vie Nanga Adish Mongombe, ya Papi Paka, champion Kapangala, véritable champion Kapangala. Neve na ya Kamer, on a vu véritable champion Kapangala, on a pesi mbote. Vie Nanga ya Bandal, donc Mike Nyema. Voilà, tout cela analyse moro bien, tu comprends un peu donc te belé kanisa marambe belé sur musulman, donc on est boyé d'arrêter ba prière et belé, boyé d'arrêter ba solution et belé. Tu retenir ni na passage na yo. Pour moi en tout cas, pour retenir que pas ya Nzambe succéder il y a Satan. Ah bon? Donc eloko o lit na ngai eza koyebisa tout le monde eza pona ba musicien kaka te mais tout le monde bolanda o ba pasteur balobaka te ke o epai ya Nzambe ewumelaka o epai ya Nzambe soki ndenge nini. Non, ya Nzambe eleki ya Satan parce que maile o Satan aza nango ewutaki epai ya Nzambe. Donc ya Nzambe ezala na ba condition te. Condition ya Nzambe ezaka nde toyebi ke partager na baninga koza orgueillete, mais ya bu Satan ezala kolala te, lala mama na yo lekisa bandeko na yo. Donc na mutu asambelaka Nzambe ayebi ke paradis ezali, enfer ezali. Donc soki olandi bisonga mokili okokota paradis te, okokota enfer. Tandis que Nzambe alobi na biso na kati ya Islam pasi oyo bozomona na mokili eza 1% na pasi oyo etikali na enfer 99%. Bisengo oyo bozomona na mokili eza 1%, 99% etikali na paradis. Soki pasi ya mokili oyo ozokoka yango te oke pa ya busatan parce que ozo ba solution moko boye siko okoka enfer ndenge nini tokande pa ya Nzambe yango meza final ya ba final okolala ka l'aise so ozu courage te ya jour wana osa prière na butu olali na yo. Pa ya busatan so ba bino prière ka na minuit soko BBC elukino makambo ta ngai ndeko na bino prière ezali to bwaka na toilette biso misato moninga na bwaka yango ye moko to bebisi mibeko esenga ki ba parents baleka mais chance to yebaki mo prière à protection et comme la bisote. Pour la bandeko bazoboma ba maman, ba papa, ba propre frère na bango pour la gloire, pour la succès à mon kilo. Conséquence na bango les amis lobby. À faire. À condition parce que même au Cameroun lobby eza amateur na kata islam mais à condition abongo la motel. Wana Nzambe aza le meilleur juge parce que Nzambe a bien mon mutako tsa paradis mutako tsa faire.
mais soko bongoli motema te wana nzamba lobike okokota en faire mais ato boma batu ndenge nini soko bongoli motema donc ozongi zéro. Merci beaucoup na passage na yo, merci na bandeko tout balande biso to bando benga yo so itona makambo ya osola surtout makambo etali spiritualité pour cela échange. Merci beaucoup. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebi te. Yaka, tokiti na metro chateau ngutia daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro. Papa kabu kolo boya itakuta kutamsanga. Bisa tani ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola batampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la camotte. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Oya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala Awa toza oya tenango Nicole Malonga